toza ko pambola nzambe pour présence na ye eza na kati na biso mokolo na mokolo. Kaka Chantal nzamba pambola bino, Meta Chaber nzamba mona yo, Miracle Chabse Chabani, Shalom, Regina Sambal, vraiment bonsoir, bonjour, et pas une Bozali, Junior Bouti, Zamba Mona Bino, Nazane Sengo, Yakoya Lisusu, Li Bosso Nabiso, et Sengal Tebake, oh, Iget Bazil, Bizila, oh, Namona, Nassemble qui pona yo. Nzamba pambola biso vraiment lelo noela ngiama nzamba mona bino lelo tozali na séance à prière comme ndene 5 bino tozana na période de prière tozwa ki moi stand by moké pour na gêne mais tozali toujours continuer ko lire légèrement mais ba prière et continuer ki to prier tozo continuer ko prier titre aussi sa prière na biso na mois o ezo banda na début du mois de kaka nzambe akopesa biso makasi vraiment weekend on a bondela ki mingi pona bandeko ba kombo mingi vraiment la bonne qui mingi pour na famille et belé na comprendre nzamba pesa nga ba kombo ba famille belé na ba kombo belé oyo mususu je ne retrouve même plus na live mais nzambe a pesa kinga une intention de prière pour na bango toujours continuer ko bondela même avant que je sois pardon. Ok, merci bureau, ils sont toujours à côté pour intervenir. Donc, avant même na ya liboso na bino na moya lelo, to na poko lelo, na mema ki pe ba kombo bande ko mususu, na prière na tongo lelo, ta unaza ko bongama pour na live ya lelo. Nzambe aza na biso nyonso. Lelo toko bondela nzambe. Toko bondela na ba verset biblique. Lelo thème na ngezali. Donc, nous allons parler aux montagnes pour les déplacer. Le lot ko ba montagne pour na ko déplacer yango ba montagne to yeba ba montagne ezani na bomo ya bana nzambe pe lo lenge di tokoki ko déplacer yango. Alléluia. Noé ngama soit béni. Vraiment nzambe alola azana biso. Na bondeli mingi pour na bandeko na bondeli mingi pour na bandeko na weekend vraiment nzambe a pesinga pe interpellation et puis Noé ngama on se souciera mingi pour la mater à ba maman nzamba alobi nanga ke fona te à ba maman donc là je vais me préparer na zotala thème nini na koki ko côté à lisusu ba maman vraiment na zwa ki conviction na ke singla ki na te asu ba maman pour une fois na ko bongisa thème moko oyo molimo santo ko inspirer nga na ko sala invitation na ba maman Noëlla yo to na ngat mater à ba maman. Yomoko banda déjà kopesa ba annonce que bientôt là maman Sylvie va encore de nouveau parler aux mamans. Donc Zambé alola a pambola biso. Donc thème na biso les ali nous allons parler aux montagnes pour les déplacer. Les loto koloba na ba montagne pour te déplacer en gros. Nzamba apesi biso ma koki, apesi biso pouvoir ya ko déplacer ba montagne. Et c'est que toye ba montagne ezani na bomo na biso le to ko bonde la mingi peut-être to côté à mouké mais to ko sambela beaucoup plus na ba parole nzambe pour na to déplacer ba montagne na bomo na biso. Alléluia. Toko bandana Marc 11 22 totala nini nzamba yebisi biso à propos de la montagne pe lo lenge ni tokoki ko déplacer yango. Alors tozo tanga na Marc 11 verset 22. Marc 11 verset 22 Bible yebisi biso par contre natanga la mie pe soki naza sans lunettes mais je vais d'abord m'efforcer ya ko tanga d'abord na ba lunettes et puis après na kolongola yango. Je vais les enlever après. Donc, Totani na 22, Marc 11, verset 22. Jésus répondit, ayez foi en Dieu. Vraiment, je vous l'assure. Si quelqu'un dit à cette colline, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, sans douter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il va dire va se réaliser, la chose s'accomplira pour lui. C'est pourquoi je vous le déclare, tout ce que vous demandez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Ah, tozomona, Nzambe a yebisi na ba disciple na ye. Alobi, ayez foi en Dieu. Alobi vraiment naza ko assurer bino. Soki kaka mutu moko, alobi na montagne et se soulever. Soki kaka mutu alobi na montagne et se déplacer. Soki a douté te à croire.
montagne wana ekosala nini ekose déplacer. Alléluia. Toke soki otanga na Matthieu 17 na Matthieu 17 verset 20 Bible elobi alobi awa parce que vous n'avez que peu de foi, leur répondit-il. Vraiment, je vous l'assure, si vous aviez de la foi, comme si ce n'était pas de grosse qu'une graine de moutarde, vous pourriez commander à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque là-bas, et elle le ferait. Rien ne vous serait impossible. Bananzambe, tozana ba montagne na ba ville na biso, tozana ba montagne oyo littéralement montagne oyo bazo na kati ya Bible awa ezali montagne oyo tozo mona na bamboka na biso te, eza ba montagne oyo tozo mona te na bamboka oyo tozo tambola, mais montagne oyo bazo na kati ya Bible ezali ba problème, ezali ba mikakatano, ezali ba difficulté oyo etemi liboso bana Nzambe oyo bato ba diriger ba ériger plutôt ba tongi liboso na biso poto évoluer te, poto mona réussite Nzambe te, poto kende liboso te, eza ba montagne. Vraiment ba montagne ezali eloko moko mutawe ko buka donc na ba ke physiquement mutawe ko buka ba montagne azate na mona ba montagne comme susu tozo tamba tokenda na Las Vegas tokenda ba toko sa la visite na ba montagne totali ba montagne modèle nzamba tonga ba montagne to bien ba montagne to ndo tanga na géographie yangoyo to mona ba montagne totala susu na mboka moko na rancho Kokamunga na Californie ba montagne ezawana na talinga bi ba montagne to ndako yeko na classe yango vraiment tant Nzambe tant Jésus Christ azwaki exemple ya kolobake esengeli tozana fa pona ko buka ba montagne, c'est-à-dire quoi ba montagne ezelo komoko oyo ese tongama evanda physiquement ko buka ba montagne azate ba montagne eza penda bangomba na mona ba montagne susu oto ekola na classe na kena ko mona na misu na bien totanga ka montagne na classe yango yonde ndonanga ozotana montagne modèle yango eza ya kotombwama. Mais si vous avez dans la Bible, vous avez vu na foi, ata muke okola grana moutarde, boko buka ba montagne, boko ba montagne et se déplacer ndonanga. Eza ba montagne tozo mwana mokilité, eza ba montagne tozo mwana ba mboka auto TikTok na rosala ba tourisme te, mais ba ngomba o nzamba zo version na Bible, ezali ba problème. Donc Nzambe à saliniti donc à comparer ba problème auto za on ba ville sur quoi ba montagne. Nzambe atali ke biso bana ye toza ba montagne liboso na biso, toza na ba problème liboso na biso, toza na ba difficulté liboso na biso, toza ba ngomba oyo tokute na mokili o bata mabe ba tonga liboso na biso, o ba tshela biso na liboso na biso poto avancer te, poto évoluer te, po makano so marcher te, eza ba ngomba bando banda ko bondela eza ba problème moko ebota misisa na kati na yo osambela ka Nzambe, mais ozomona ke ba problème wana eza ko persister ngomba natala bangomba pe na kotala bangomba na bi o mais bangomba penza donc racine bangomba wana tomona ba montagne pona ko buka ngo eza chose facile te et na moni eloko moko ata ba marteau ngo minene ndeni e ko buka bangomba te o tomona na mokili o mais Nzambe siko a comparer ba problème o tozana ngo, Nzambe a comparer ba difficulté o tozana ngo, Nzambe a comparer ba bitumba o tozana ngo na kati ya mokili o, Nzambe a comparer ba compétition, ba jalousie, ba conflit, oyo eza ko démérer na bomo na biso bana Nzambe, oyo eza ko démérer na kati ya mabota. Nzamba comparer ngo kwa ngomba lobi, bo banga ba difficulté wana te, bo ata bozo mona ba difficulté tondi, ata bozo mona ba problème mati lokola ngomba. Ata bomoni ba blocage yango ya ndenge nini, Nzamba comparer ngo lokola ngomba. Alobi, soki kaka bozana ko ndima ya muke lokola graine à moutarde. Beaucoup de bangomba ne se déplacer et qu'on se déplacer de au moins si de mobile bangomba o nzamba zo sato ezali ba problème otozana ngo mokona mokolo bangomba otozo mkuta nango ezali ba difficulté bangomba otozo kuta nango ezali ba blocage ba freinage bangomba otozo kuta nango ezali ba mabe ya batu oyo ba loba likona biso et c'est boti misisa et c'est tongi ngomba et tongi ba blocage na vie na biso mais Nzamba bi na biso soki tozali na kondima ya muke kaka lokola graine moutarde tokopesa ordre na bangomba tokopesa ordre na ba difficulté tokopesa ordre na misala ya bato mabe tokopesa ordre na ba jalousie tokopesa ordre na bitumba elongo ba vie na biso ekite elongo na bandako na biso pe lokwa tozana kondima ata muke wana Nzamba lobi bangomba ne kotosa biso ndo mwasi ndo mobali.
nazo ki temo ndenge nini tant na kende ko bondela lobby ndene samyo ki chaque jour nazo bima libanda ndako na nazo ki ko bondela même malili oyo nazo lata ba manto na nga nazo lata ba ketch na nga nazo bomba mutu na ngai poka na bondela poka na lukelo ya Nzambe pona mabota pona bomo na nga pona bomo ya mobile na nga pona bino pe bandeko oyo boyaka na live oyo alors tant nazo bondela tant na kota ki sikoyo na tango ya komba tant nazo ko buka nazo ko bebisa nazo sala ba prière et tout mbala moko na bandi ko s'attaquer na bangomba na bandi ko s'attaquer noki bolimo sa bina nga attaque toi aux montagnes ba montagne à vie ya bana Nzambe ba montagne à vie na yo ndene ko kopanga bia merci Seigneur c'est que bana Nzambe bazana bangomba o etelemeli bango baza ko lela baza ko s'inquiéter ba sujet o Nzambe apesa nga papa bangomba bondi bisanga malheureusement na kolo bango awate alors na kenda ki ko s'attaquer nango na kenda ki ko buka ngo et puis noki molimo sa tabina ngai oko kumba bana nga kaka prière ya ko buka bangomba na ba vila bangomba etelemeli bana nga bana nga magi bazo sambela magi bazo lukanga Nzambe mais c'est que bana na kondima ta ya mukelo ko la graine moutarde po bala bala bangomba et se déplacer po bala bala makambu nga Nzambe si na saila bango na zape ko konyo ko saila bango mais ba manifester ne fiske foi mukelo ko la graine moutarde po ba pesa ordre po bango moko ba loba likola ba montagne ba loba na ba problème na bango ba loba na mikaratano ezo tout ça bango pe yango ko se déplacer parce que nga Nzambe na sina pesa ki ordre wana na yoka ki Nzambe vraiment Saint-Esprit a telisa ki nga na kati ya moment wana ya prière ya ko benga na ko belisa misala mabe nde na yoki Nzambe abina nga non bana Nzambe esere ba déplacer ba montagne alors esere to ebake toza ba montagne na vie na biso ndo nanga eloko oyo umeli tambula ina vie na yo ban ozomona ke quoi que tu fasses yango ezakaka wana yango edemereka wana ndo nanga ekomi ngomba pona yo eloko nyonso yo koyi kosala ozomona ki yango ezakaka ngomba pona yo ndo nanga Nzambe alobi lelo tu dois parler à ça okoloba na situation wana yango ekotose kodéplacer soki seulement ozana kondima mukelo kola graine na moutarde haleluya ba problème toza nango ba difficulté toza nango oyi ba bitumba o toza nango eza kwa bangomba bitumba to kutana nango ba compétition ba jalousie eza bangomba est-ce que biso totonga bangomba wana eza kwa bangomba oyo tokuti na mokili oyo Nzambe emoko na mokili na yeta masalaki atongaki bangomba mais biso pe bana Nzambe tozokuta na bangomba oyo banguna na biso bazotongela biso bangomba liboso ba vie na biso banguna na biso bazana balingi to évoluer te banguna na balingi to mona loboko ya Nzambe te banguna bazana mokona makolo ba mabe contre biso banguna bazaka mokolo ya yepenza to kotala yepenza lelo to nokobuka bangomba wana ba difficulté ba problème oyo oume na ngotamula solution ezate eza bangomba haleluya ba bitumba oyo za na ngona kati ya libota na eza bangomba makambo nyonso mabe ozomona kaka ke ozosala makambo ozobunda na likambo moko boye santé bakamata ba maladi ba tia douleur moko na nzoto babamba yo ezali bangomba ezeke to buka ngo na nzana kondima ezeke to buka ba conflit ba division ba caractère mabe o etingama yo magozo sambela Nzambe mona weza ngomba il faut pesa ngo ordre et quitter vie na yo ozo sala makambo ozo bunda na likambo me likambo moko elati yo kaka ekangami wana do bazwa ngomba ba problème ba lone yo na kati ya ndako na yo magozo sambela Nzambe bazwi ngomba ba lo me lelo tokoloba na ngomba wana eko se déplacer. Alléluia. Ngombe koza la blocage. Ngombe koza la blocage na vie na yo. Ngombe koza la freinage na vie na yo. Na mika kotala na komito na Nzambe. Mais quelles sont ces montagnes là oyo ezo bloqué biso ba na Nzambe? Quelles sont ces montagnes là oyo ezo linga biso ba na Nzambe to évoluer te? Quelles sont ces montagnes là oyo ezo linga te biso Nzambe to mona loboko na ona ba vie na biso? Ndo nanga compétition eza pe ngomba liboso na yo. O banguna ba tongi liboso na yo. Ba challenge ya bato eza pe ngomba kaka pour yemo bato bazosala ba challenge kaka pour yemo bato bazosala ba compétition contre yo eza ngomba esengeli to déplacer yango na kombo na Yesu ba challenge na bango na vie na biso te maloba na bango mabe na vie na biso te eza ba ngomba haleluya ba situation difficile eza ba ngomba oyo esengeli to lobela ngo ngomba etika biso ngomba elongwa na makambo na biso ndo nanga
Nzamba za nzambe so azo révéler biso makambo parce que alingi biso bana eto bonga nzamba alingi biso to bonga nzamba alingi to za na vie sauve nzamba alingi to za le parler na misama mabe ya ba démon mabota na biso nzamba alingi to za le parler na ba jalousie ya mokili oyo na ba compétition ya mokili oyo ndo na ngai nous devons parler et c'est na soto loba alléluia oh merci Seigneur nzamba za bien. Et c'est que tu peux faire déplacer Bangomba. Na ba propre force na bisoté. Mais na bravoure en Zambé, na force en Zambé. Zamba sa revêtir sur la puissance na ye. Zamba revêtir sur la onction na ye. Zamba bito bangelo monter. Zamba bito utiliser ba arme o ya pesi biso. Pour na ko faire déplacer Bangomba. O etelemi liboso na biso. Toke ko tanga na Abakouk. Toke ko tanga na Abakouk. Total na Abakouk 3. Na Abakouk 3, verset 6 à 7. Tozo bandakuna. Bibelobi. S'il vient s'arrêter, il fait vibrer la terre. Quand il regarde, il fait sursauter les nations. Les montagnes antiques sont disloquées. Alléluia. Les montagnes antiques sont disloquées et les collines des anciens temps s'effondrent. Ces voies sont éternelles. Zabalobi, ba montagne antique, vous avez antique, tozo kamoni kuna antiquité. Donc, eza bangomba moko ese umeli na bomo ina yondo kunanga. Eza bangomba oyo umeli na kati bandaku na biso. Eza bangomba oyo e umeli na ba fer na biso ndonanga. Eza ba montagne. Eza ba montagne o monguna aloni na ba fer na biso. Alingi to sa ba fer mais ba fer évolué te. Alingi to sa ba fer mais to mona bénéfice à faire te. Eza ba ngomba. Siko balobi oyo nyonso les antiques na bomo nepson za balobi liboso na ye nzambe na maloba na yo eko se fondre. Et c'est to buka bangomba wana, to buka botuto ba famille, to buka maloba mabe ya banguna ya biso, to buka. Alléluia. To buka. Alléluia. Toza na ba challenge. Maloba mabe ya batu moko na mokolo batu bazo tonga bangomba likolo na biso. Mais biso soki to loba bangomba wana. To a planir ango. Alléluia, nzamba za bien. Babi na biso awa. Oyo nyonso za kwa difficile boso na biso esenge to bukango. Bangomba oyo bachali boso na biso, bangomba oyo umena na vina biso na liloba. Nazana kondima to kwa planir ango. Alléluia, nzambe na biso aza malamu mingi. Oh, merci Seigneur. Tokena kotanga na kaka na bakuku wana tokesko na 10. Totanga na 10 na 14. Bible si biso awa. Les montagnes t'ont vu et elles tremblent. Ba montagne esengeli et trembler liboso na yo. Ba problème esengeli trembler liboso na yo. Maloba mabe esengeli trembler liboso na yo. Oyo nyonso banguna bazo sala contre yo esengeli trembler parce que Nzamba a vêtu yo na puissance na ye. Nzamba rempli yo na force na ye. Esengeli bato mabe misala na bango tango bazo poussa na pembe na yo ba trembler. Ba lenga, ba perdre contrôle. Confusion likola ba problème nyonso oyo monguna ko tinda na kana yo. Alléluia. Balobi awa des trompes d'eau s'abattent, la Bible se met à mugir, l'encens bien haut s'évade, le soleil et la lune restent dans l'air des mers devant l'éclat de tes flèches qui partent et la clarté des éclairs de ta lance. Avec colère tu parcours la terre, tu foules les nations aux pieds dans ton indignation. Oui, tu t'es mis en route pour délivrer ton peuple et pour sauver ton roi qui a reçu l'onction. Tu as décapité la main du méchant et tu l'as démoli de fond en combre. Nzambe le Seigneur l'a démolir. Nzambe na biso ko démolir. Maloba mabe ya batu contre biso. Nzambe na biso ko démolir. Misala mabe contre biso. Nzambe na biso ko démolir. Ba difficulté o banguna bazo bwa ke la biso. Nzambe na biso ko démolir. Maloba mabe ya compétition, maloba mabe ya challenge. Nzambe ko démolir. Nzambe ko faire fondre misala na bango liboso na biso. Nzambe ko faire fondre ba projet na bango mabe contre biso. Bato balingi toza na kimia te nzamba ko faire fondre ango ezali ba montagne o moko na mokolo banguna bazolinga kotia likola ba vie na biso banguna balingi toza na kimia te banguna balingi musala nzambe ke liboso te ndonanga eza ba montagne ba terre en dire si eza montagne
ti lelo na moya lelo bato bazalaka mpona koloba mwasi akoteya te eza ngomba etelemi yo ndeko na nga oza na terre en disi lelo nzambe esengeli buka incrédulité eza na mitema bato bato baza incrédule bato baza na kaka o toyebi nzambe mais il se comporte mal nzambe alobi tokoyeba nouvelle créature les choses anciennes sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles mais yo makambo akala eza kaka na bomoi na eza bangomba ndeko na nga esengeli tobuka ngo alléluia esengeli tokoki kobuka incrédulité oyo eza na mitema bato esengeli tokoki kobuka bajugement oyo eza na mitema bato eza bangomba bato baza na kaka mpona kojuge bato bato baza na kaka mpona koloba mwasi akoteya te mwasi akoteya te sikoyo nana koteya olingi mwasi adirige olingi mwasi akoma premier ministre bolingi mwasi akoma présidente soki ya nde toza na mboka na biso gloire a dieu toza na présidente aza na parlement ezali ni mosala te sikoyo nzambe alobi molimo na ye eza likolo ya tout être humain molimo ya nzambe eza likolo ya mwasi eza mpe kwa mobali soki mwasi akoki kozala premier ministre awa na chicago awa mwasi azali maire mpo na nini tozoyeba te ke mwasi akozala gouverneur te mpo nini tokoyeba te ko mwasi akozala président kaka na liloba nzambe mwasi akoteya yango na bapriere ezali ngomba ekoti na kati ya mitema bato ngomba ya incrédulité esengeli na liloba esengeli na foi tokende kobuka incrédulité oyo eza na mitema bato bakomi incrédule nzambe aza na besoin to refléter gloire na ye nzambe aza na besoin tozala réellement bana na ye tozala réellement banouvelle créature tozala kaka te ko je suis en Christ je suis une nouvelle créature tu es une nouvelle créature mais les choses anciennes continuent à demeurer dans ta vie non eza bangomba hein Bible elobi quelque part na komaki verset ngo soki qui est toi Zorobabel alléluia esengeli tobuka incrédulité eza na mitema bato esengeli tobuka milimo bachallenge eza bangomba ndeko na ngai misala ya ténèbre eza bangomba oyo eza kokota na banzela na biso eza koempêche biso to évoluer alléluia bato balingi mosala nzambe ekende liboso te bato balingi sika bazoteya liloba nzambe te bato baza na kaka mpona korode tout autour baluka place nini tokozwa likambo place nini tokozwa accès eza bangomba ezotemela biso mokolo na mokolo na bavi na biso esika tokende kobuka ngo halleluya bajugement ya bato eza bamontagne oyo ezotemela biso tovandi kaka wana bato baza na kaka mpona kojugaka bato kolobama eza bangomba bandeko na nga biso oyo toza na nzambe esengeli tobake bangomba etemelaka biso mokolo na mokolo halleluya eza bangomba tozokutana bangomba na bavi na biso tozokutana baloba babe ya bato tozokutana na bachallenge ya bato tozokutana na bacompétition modele na modele tozokutana na bajalousie ya modele na modele tozokutana na maloba mabe ya bato tozokutana na badifficulté eza bangomba esengeli toloba na bangomba wana et se déplacer au nom de Jésus-Christ de Nazareth alléluia oh nzambe na biso aza bien toke kotanga na Jérémie totangi na Jérémie 51, tobandi on a verset 24, Bible lobi, je rends à Babylone, ainsi qu'à tous les habitants de la Chaldée, tous les mal qu'ils ont fait sous vos regards à l'égard de Sion. Nzamba lobi, akorendre na Babylone, dozo kunisama na Babylonia molimo, Nzamba lobi, akorendre na Babylone, ma benyoso o basali biso, akorendre na Babylone, alléluia, ba mauvais sort na bango, akorendre na Babylone, tous les mal qu'ils ont fait, alléluia, sous vos regards. Misu na biso ezomona ndenge bato bazobundisa biso, misu na biso ezomona ndenge bato bazokombattre biso, misu na biso eza komona ndenge bato bazokochola biso, misu na biso eza komona ndenge bato bazokofinga biso, ndenge bato bazoba n'importe quoi si biso yo mwana nzambe, nzambe alobi akorendre yango. Alléluia. Oh merci Seigneur. Nzambe alobi awa l'Éternel le déclare. Ezali nzambe nda déclarer yango. Alobi je vais m'en prendre à toi montagne destructrice qui dévaste toute la terre. L'Éternel le déclare, je lève la main encore. Non, je lève la main contre toi. Nzamba lobi, les lois tombent la loboko na ye contre la contre nini Babylone. Nzamba lobi, akotomba la loboko na ye contre la montagne, contre ma montagne oye telemeli yo, montagne oye za etemi ndekonanga. Nzamba lobi azako lever maboko na ye. Nzamba lobi, il va s'en prendre.
nzambe alobi akosa prendre na babylonien na bato oyo bazotelemela biso na maloba mabe ya bato na misala mabe ya bato nzambe alobi akosa prendre nango ye moko. Alléluia. Nzambe alobi je lève la main contre toi et je te fais rouler du haut de tes rochers. Nzambe akoleve maboko na ye lelo contre les montagnes, contre ma difficulté, contre bitumba nyonso molili, contre ma challenge nyonso bato mabe contre biso. Nzambe alobi lelo aza kotombola loboko na ye contre Babylone, contre ma montagne. O etelemeli bana nzambe au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Ndeko mwasi ndo mobali ba montagne ne telemeli na kati ya ndako na yo, ba montagne ne telemeli na vie na yo, ba montagne ne telemeli bana na yo, ba montagne ne telemeli bana. Oh Jésus de Nazareth a déclaré le lobby aza kotombola loboko na ye contre ba montagne wana. Alingi moi nous la sauver, alingi moi na ye oza na kimia au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oh merci Seigneur. Alléluia. Oh merci Seigneur. Toza na Jérémie 51 verset 25. Alobi awa, je lève la main contre toi et je te fais rouler du haut de tes rochers. Les lonzab a rouler ma montagne, a rouler ma mabe à batou, a rouler misala mabe à batou, a rouler jalousie à batou, a rouler oh Jésus-Christ de Nazareth. Batou bazo que la oliwa, nzab a rouler au nom puissant de Jésus-Christ. Oh merci Seigneur pour ton onction. Alobi awa, et l'on ne prendra plus de toi ni pierre d'angle, ni pierre pour les fondations, car tu vas devenir un désert pour toujours, l'Éternel le déclare. Maloma mabe abat, ba misère mabe abat, ba babylonien, oyo bazo tonga ngomba likona yo za balobi akorendre ngo désertique, ba montagne mané ko bote lo côté na vie na yo, ba to ba tiema ba mabe na liboso na yo pour ebota et ça la misère mabe, za balobi azo comme ça la montagne wana désertique tango bato azo tchama mabe contre yo balingi maloma mabe wana na vie na yo bota nzamba lobi maloma mabe banguna na yo na vie na yo ekobota mbumate au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oh merci Seigneur. Oh nzamba za bien. Oh la bakobaka saka bababa. Oh yanda la bakobaka sekelebeke. Oh kabaka saka. Oh merci Seigneur. Nzamba za bien. Le Seigneur va montagne trembler, il va sa présence en Zambé. Le Seigneur va mabe abatou. Et ça la anéantir au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur tout déplacer ma montagne, tout loba na ma montagne, tout déplacer yango et tout que de boire kango na mer. Alléluia. Oh nzamba za bien. Toke otanga na Isaïe 42. Na Isaïe 42 verset 15. Na lito bandango na 13. Isaïe 42 verset 13 Bible lobi. Bible lobi, l'Éternel sortira comme un héros, comme un homme de guerre. Lelo nzambe na biso akobima lokola un homme de guerre. Lelo nzambe na biso azako s'élever comme un homme de guerre. Lelo nzambe na biso azotombola loboko na ye, azokende kobundela biso bana ye. Nzamba moni bitumba, nzamba moni lolenge bato bazobundisa biso, nzamba moni ndenge bato bazo ba cachette contre biso, nzambe amoni ba hypocrisie ya batu, nzamba moni ba challenge oyo bato bazosala contre biso bana ye. Nzamba lobi lelo azako s'élever comme un homme de guerre. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Babi, il révérera son ardeur, il poussera des cris de guerre, des cris terribles. Balanzambe, n'a un ministère prophétique. Alléluia. Les autres ont poussé ma cri de guerre. Na mona makamoko sama na ministère nanga. To poussé ma cri de guerre. To utilisé ma arme de guerre. To mona nzambe ko sala. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alobi awa. Et il triomphera contre ses ennemis. Nzamba ko triompher contre Banguna Bananzambe. Abi, je me suis tue pendant longtemps. J'ai gardé le silence, je me suis contenu. Mais maintenant, comme une femme qui enfante, je pousse des gémissements. Oh, merci Seigneur. Nzambalobi. Oh, merci Seigneur, merci pour ta révélation. Zambalobi, je me suis tue pendant longtemps. Zambalobi, amoni denge batwazo bundela, abazo swani sabiso. Amoni denge batwazo kose la biso makambu. Amoni denge batwazo ko yimiye biso. Amoni nyo saison de kanasa mokilo contre biso bana nzambe. Alobi, il s'est tué pendant longtemps. Donc avant qu'il kimia pendant longtemps, il observait tout ce qui s'est passé autour de nous. Alobi de là qu'on va da kinyate. Alobi de là so telema. Na loboko na ye, pona ko beta. Alléluia. Oh kabakasaka. Zabalobi, je me suis tue pendant longtemps.
Navata qui calme pendant longtemps. J'ai essayé d'observer. Namoni tout ce qui se passe autour de toi. Namoni tout ce qui se passe autour de mes enfants. Namoni yango. Namoni deba na bazo komi tumisama. Namoni deba na bazo bundisama. Namoni dege bana oh la bakasaka. Bazo chila bango mitambu. Namoni dege bana. Namoni bana nanga. Namoni basali nanga. Namoni libota bana nanga. Dege baza kombati. Nazo mona makameso bazo sala kuku contre bango. Nazo mona ba projet babe bazo sala contre bango. Nazo mona ba challenge bazo sala contre bana nanga. Nazo mona maloba babe bazo ba contre bana nanga. Ngai nzambe navata kikina pendant longtemps. Mais lelo nazo tema comme un homme de guerre. Pour combattre pour na bana nanga. Pour kwesa Babylone. Oh bazo tia liboso bana nanga. Oh makakasaka. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh kabaka saka bako baka saka. Oh yondoloboko saka baba baba. Alléluia, merci Seigneur Jésus-Christ. Zambalobi, lelo, azako pousser comment on appelle ça, ba gémissement, lelo azo ganga, lelo azako affronter. Alléluia. Le là pour pousser ma gémissement. Alors, et je respire en l'état. Oh, Sabakako. Abi, je m'en vais dévaster montagne et collines. Et j'en dessécherai toutes les végétations. Zambalobi, lelo. Yo, ozana kondima loko la graine à moutarde. Zambalobi ndima. Lelo a utilisé mon okolangai. Alobi lelo. Yemoko zako sa charger la montagne. Yemoko zako dévaster ma montagne. Oye, temini boso na yo. Oye, temini na kachandaku na yo. Oye, na ministère na yo. Lelo. Zambalobi. A temi lokola un homme de guerre. Alobi a telemi yemoko lelo. Pour na quoi planir ma montagne. Oye, temini boso na yo. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh, kabaka saka la bako baka seke. Nzambe alola, lelo buka ba montagne, o etemeli bosa bala na yo, lelo buka ba montagne, yo moko la kinga, yo moko déclarer yango, lelo zo tema lokola un homme de guerre, bona ko buka ba montagne, o etemeli bosa bala na yo, ba montagne ba challenge, ba montagne ba défi, ba montagne ba comparaison, ba montagne maloba mabe, lelo zo bukana, au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Baker andirsi lelo zabazo buka mitema ya baker andirsi mitema libanga mitema likundu lelo zabazo buka azo buka amoni ngo montagne o etelemi pendant longtemps contre bana nzambe mitema mabe o etelemi contre bana nzambe mitema mabe mitema ya jalousie mitema ya haine lelo zo bukana au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Oh, merci Seigneur. Toza entouré na bata mabe, toza entouré na bata mitema mabe, lelo mitema mabe ya batu, ezo bukana, nzamba considérant lokola la montagne, oye oumeli pendant longtemps, tout autour na biso, tozo vana na batu, bazana ba mitema mabe na kati mitema na bango, bazana ba jalousie, bazana ba haine, pendant longtemps, montagne wana, eboti bisisa, lelo nzamba lobi, atemi lokola homme de guerre, lelo nzamba lobi, a observé yango pendant longtemps, alobi avandi kimia mingi pona biso, lelo nzamba lobi, azako telema, pour la dévaster, Zambalobi, Bananga, Bonyokwami, Boumeli Tamulaï, na ba compétition, na ba challenge à Batou, na ba défi à Batou, les lomos Ngai Mokonzambe, na Telemi Lokola homme de guerre, pour la Kosuki Samakam Nabino, au nom puissant de Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia. Makabezo ya mokili o tant tout tozo kasekenza mazomona tenzamba lobi a umeli tamula ina observer tout autour na biso qu'est-ce qui s'est passé. Zamba déclaré yango alobi a umeli tamula il s'est tué pendant longtemps. Zamba s'est tué pendant longtemps. Azomona makambe tozo le kanango azomona be justice abatu azomona ba calomnie abatu azomona ba mimir abatu contre biso bana ye alobi a observer mo pendant longtemps. Léon azomona ba loka mo sakoli au nom puissant de Jésus. Oh kabako basaka baba. Alléluia. Oh yondoloboko saka bababa. Eza makambo ko mona na misu na bisote. Menzamba lobi ye avant di tamula ikane pona ko observer makambo so le ka ba vina biso. Oh ba bazo ba contre biso na ba chambre na bango. Nzamba lobi na yoki yango na umeli tamula ina ko yoka na yoki mingi na bombi mingi pona bana na ngai lelo na temi lokola homme de guerre pona ko combattre ba babylonien. Oh bazo tema contre bino bana ngai. Oh ba lingi bino bo avancer te. Oh bazo chemno mitambu na nzela. Oh bazami temandirsi lelo ngai nzambe na temi lokola homme de guerre na zako buka ba montagne. Alléluia. Oh kabaka saka bababa.
Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Nzamba lobi buka bangomba. Mitema mabe, jalousie, nzamba lobi te bana nga boza entouré na mitema mabe, bana nga boza entouré na ba challenge, bana nga boza entouré na ba compétition, bana nga bozo bundisama na bato boyebi même pas, na ba boyebi, ngai na umeni tambulai, nazo mona bango, mais lelo, ngai moko na temi lokola homme de guerre, pour la ko bundela bino au nom puissant de Jésus. Alléluia, merci Seigneur pour ton onction. Oh, merci Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Oh, kabaka saka baba. Merci Seigneur. Oh, Jésus-Christ de Nazareth, merci. Alléluia. Yo oza na foi lokola grana moutarde. Ndima makambo oyo lelo na ye liboso na bino lolenge na yakate lelo nzamba ezotilize nga autrement lelo nzamba revêtir nga autrement lelo nzamba tie onction autrement na kati na ngai lelo yo oza na foi lokola ata muke lokola grana moutarde soko zondima makambo nga na zoloba koloba teke mama Sylvia zoloba mona ke nzambe nda zolobela yo lelo ba montagne nyonso oyo eseri je sais pas ba tonga liboso na yo ba montagne ba tia na kati ya ndako na yo ba montagne ba problème ba montagne ba montagne mute mabe ba montagne ba challenge ba montagne ba difficulté lelo ezobukana marto ya nzambe nzamba simbi marto na ye ezobuka au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Oh merci Seigneur. Tu m'as promis ces moments. Olaka kinga moment oyo. Olobaki ko se manifester liboso bana yo. Oh Seigneur mon Dieu, mon roi, merci. Merci Seigneur, manifeste-toi. Alléluia. Oh kabaka saka. Bangomba etondi la kati ndako bana na yo. Mupepe mabe. Bambula mabe ya bandoki likolanda kwa bana. Onzambe bambula na ekata na au nom puissant de Jésus. Oh yondolo boko saka baba branda baka kola baka sekele beke saka. Oh yondolo boko saka baba. Alléluia. Oh nzambe basakoli zala na rendez-vous nzambe alola molimo na kati nanga ezali ngai te ezali yo koloba ezali yo kosala ngana zaka ka instrument ya pamba oyo liko utiliser na mokona lelo pona ko buka ba montagne na ngomba ya bana na yo lelo utiliser nga autrement o la kakinga moma oyo nzambe manifeste toi. Ce n'est pas par ma propre force, ce n'est pas par ma bravoure, Seigneur, mais la force na yo, na bravoure na yo, nzambe sala po na bala na yo, ba na ba umeita molai, na ba montagne, ba difficulté, ba montagne, ba problème, ba montagne, oh Seigneur mon Dieu le roi, ba montagne na ebukana au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, oh kabakasaka, merci Seigneur. Alléluia, merci Jésus. Oh kabaka saka baba. Oh merci Seigneur nzamba za bien. Oh Jésus. Oh yabako baka saka baba. Nzamba lobi nanda kuna biso destructeur akokota te. Nanda kuna biso destructeur akokota te. Nzambe alola kedoko buka milimo no sa destruction. Oyezo uta na banguna na biso na kombo na Yesu Masia. Oh yabako baka saka. Totangi na Juge 5 verset 5. Dans Juge 5, verset 5, Bible lobi, devant toi, Éternel, les montagnes ont vacillé, devant les dieux du Sinaï, oui, devant l'Éternel, Dieu d'Israël. Zabalobi, devant ye bangombe zo bukana, devant ye mikaratane zo panzana, bana nzambe, lelo, devant nzambe, oh yo se présenter liboso na ye, kaka na foi ya muke wana lokola graine à moutarde, Zabalobi, bangomba na oba tonga liboso na yo, ezo bukana, nazo mona ndenge zaba zo buka bangomba, nzamba zo buka bangomba za kwa plani bangomba na via bana nzambe, okabaka saka baka kobaka seke, ukoboko saka baba, ikoloboko soko, ikoloboko saka baba, ukabaka saka, ikalabako baka seke, okoboko saka, o azana kondima, lokola grana moutarde, mona bangombe zo bukana, mona ba problème zo kima, mona batamabe bazo kima liboso na yo, mona ndenge baza ko trembler, mona ndenge ba blocage eza ko longwa, mona ndenge mipepa bezo bima na ndaku na yo, mona ndenge mipepa bezo bima na vi na yo, mona ndenge banguna na yo, bangona bango bakomi ko bichana bambeli
bameli bango na bango bakomi komi bwaka na basoi bango na bango bapanzani bakomi na langage ya tour de Babel bango na bango bakondima na lisusu te bango na bango bako se contredire bango na bango bakokanga na bandoki bango na bango bakokanga na bajaloux bango na bango bakopanzana mona ndenge nzambe azopanza banguna mona ndenge nzambe azopanzana alobi bowumeli ntango molai na bakomplot na bino bowumeli ntango molai na makita na bino mpo na kolobela bana na ngai mpo na koluka babe contre bana na ngai nzambe lelo na kiti nazopanza makita nazopanza bareunion na bango eza ya moi eza ya butu nazopanza confusion na kaya banguna bana nzambe confusion na kaya banguna na nga confusion nzambe azopanza makita au nom puissant de Jésus. Oh ya baba nde onanga boko témoigner. Observez tout autour de yo. Observez. Nzambe alola leleza mukona yo. Leleza mukona au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh ya baba. Leleza mukona au Seigneur. Banguna bazo panzana, banguna bazo betana, banguna bango bako s'entretuer, banguna bango bako panzana, banguna bango bako zanga na ba confiance, banguna bango bako kimana, banguna bango bako betana mitou, parce que l'obi, tu t'es tu pendant longtemps au observer, mais le qui tu le la homme de guerre, pour la combattre, pour la balana yo, oh koboko saka baba, alléluia, zamba makama minene. Seigneur mon Dieu, mon roi, tiens-toi, Seigneur mon Dieu, contre toute montagne destructrice. Oh, érigea contre Vinankai. Oh, érigea contre Bananzambe. Donc, moi, si tu as déjà la prière, tu as déjà position. Yo, mon ta la vie na yo, t'as tout autour na yo. Montagne ni n'était yo. Montagne à blocage, montagne à freinage, montagne, malobamabe à batou, et boti montagne à motema na yo, et affaiblir yo. Olingi o avancer te. Et zolinga yo là la pongite. Mona ya mo la montagne. Oh, de ces alliés négatifs et tout autour na yo. Oh, ou t'es pas batou. Oh, ou t'es na baninga. Oh, ou t'es na benkoni. Oh, uti na ba famille mona ngo lokola montagne banda koloba likolo nango nzamba pesi yo moment oyo po yo loba nous allons parler aux montagnes et nous allons les déplacer au nom puissant de Jésus le tozo déplacer ba montagne Seigneur mon Dieu mon roi nazo déplacer ba montagne ya maloba mabe contre famille nangai contre ngai maloba mabe ya batu contre mobile nanga nazo déplacer yango au nom puissant de Jésus maloba bango mabe makita na bango ya moto ya butu pona kolika ko kwesa mobile nanga to pona kolika ko kwesa Nzambe alola, ba montagne wane panzana, au nom puissant de Jésus, Christ, alléluia. Oh, ya baba, tozo bon de la Nzambe. Na côté déjà na ba prière na bazotanga déjà ba verset autobonsaki pour la prière. Alléluia. Lelo nzamba lobaki ko utiliser nga autrement. Lelo nzamba baki ko kumba ministère autrement. Lelo moko nzamba kiti lokola homme de guerre. Lelo moko kiti lokola homme de guerre. Pour ko buka mitema weza ndirsi. Pour ko buka eza batu susu. Bango ba mitonga ba montagne da ville bango pour ko combattre kaka bat pour ko baka mabe pour la batu lelo nzambe alola atem lokola homme de guerre aka ko buka ba montagne. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Oh kabaka saka. Oh merci Seigneur. Oh yondolo boko saka baba. Tozo tanga na Psaume 138. Na Psaume 138. Oh merci Seigneur. Na Psaume 138 verset 7 Bible lobi. Lorsque je passe par la détresse, toi tu préserves ma vie de la furie de l'ennemi. Alléluia. Nzamba lobi, tant yozo leka na kati ya détresse, tant yozo leka na moment de détresse, Nzamba lobi, aza ko préserver vie na yo contre colère à monguna. Ndonanga banguna bazana colère, banguna bazana colère contre yo terrible. Ndonanga kolingaka banguna na yo te. Ko sepelaka te na otika banguna tana banguna bazana colère. Diable a na colère contre yo mwana Nzambe. Diable a na colère contre ministère na yo. Nzamba a na colère contre ma diable a na colère. Mais le Nzamba lobi a ko préserver vie na yo contre colère ba yina yo, contre colère ba nguna na yo. Oh Seigneur mon Dieu mon roi, que nous ko préserver vie na ngai, que nous ko préserver mobile na ngai, que nous ko préserver ministère yo pesa ngai, que nous ko préserver ngai, que nous ko préserver bana Nzambe Seigneur mon Dieu contre colère ba nguna. Ba nguna so na colère, ba nguna na biso zo swa minu contre biso Seigneur. Ba minu na ba ngwana soit contre biso et boukana na kombo na Yesu protéger biso contre colère banguna ya biso protéger biso contre colère ya banguna ya ministère. Oh Seigneur Jésus, Monguna za contre ministère Seigneur, Monguna za contre ministère, Monguna za contre le banazambe, Monguna liba no bateate, Monguna la koma koloba. Oh moi ça côté ataza Monguna Nzambe préserver biso contre
colère banguna o balingi musala ke de liboso te nzambe molimo na yo ezali kona mwasi ezali kona mobali ndenge osalaki basala ya nzambe ya mibali ndenge po osala basala ya nzambe ya basi epa na yo juif azali te non juif azali te molimo na yo nzambe likolo ya bana na yo yango nde eza kosala nzambe pambola ministère ya femme pambola baministère nyonso opesa na basali oyo ya basi seigneur mon dieu mowa mongulu azosepela te nde basi azoteya nzambe terre ndirsi wana ebuka na nom de jésus alléluia. Mwina ya molimo na yo ekende ko éclairer batu nyonso o bazonga ko combattre ma ministère oyo pesi na bana basi na kombo na Yesu alléluia. Déborah délivra Kimboka, azalaka mwasi Seigneur mon Dieu mon roi. Esther a délivré ka peuple na ye, azalaka mwasi Seigneur mon Dieu mon roi. Vous avez les mêmes dieux aujourd'hui hier éternellement. De mo sera na ba Catherine Kuhlman, de mo sera na ba sala nzambe ya kala, ya basi, de mo sera la ministère basi na tanga lelo, de mo sera ba ministère bana mibali, vous avez les mêmes dieux. Oh nzambe ya lola, confondre banguna musala na yo, confondre ba yinda yo. Oh ba lingi musala na esa mate, oh ba lingi ministère basi te libosote, nzambe confondre bango, bakuta na ange non nzala bango bakuta na ange akende ko semer confusion na ba pensée na bango ange akende ko semer confusion na bato bazonga ko bundisa musala nzambe au nom puissant de Jésus alléluia. Oh Père de gloire, merci Seigneur. Oh kabakasaka, merci Seigneur. Oh ya baba to osam na ponza ba restaurer âme na biso to ke otana na psaume 19. Alléluia, gloire à toi Jésus. Dans Somme 19, verset 8, Bible Lobi la biso. La loi de Dieu est parfaite. Elle nous redonne vie. Toutes ces affirmations sont dignes de confiance aux gens sans détour et donnent la sagesse. Tous ces nzambe a restauré âme na biso, a restauré âme ya bana na ye. Tozo baka toza ya nzambe, mais ça bazomona ki na âme na biso toza na ba pensée mabe. Na kati ya âme na biso toza na ba pensée ya destruction. Na kati ya âme na biso toza na ba pensée ya ba challenge. Tozo baka ki toza ya nzambe, tozo baka ki tosambela ka nzambe, tozo baka ki toza basala ya nzambe, mais ça bazomona challenge na kati na biso, ça bazomona ba défi na kati na biso, ça bazomona jugement na kati na biso. Nzamba lobi, soki réellement toza ya nzambe, et sengeli comment on appelle ça? Penser aux Nzambe te et le manakat na biso tozo umena ko baketo za basala Nzambe tozo umena tozo baketo za basala Nzambe mais za batana na kat na âme na biso eza restauré te toza na ba compétition toza na ba jalousie toza na commune dimanate toza na ba makambu oyo Nzamba lobi akoyiko esengeli ba akuta ngo pa ba païen mazo kuta ngo pa biso ba na Nzambe Nzamba restauré âme na biso Nzamba lobi loi na ezali parfaite vraiment li lo Nzambe na kat ya bomo na biso ezala parfaite li lo Nzambe. Ba penser na biso la comment on appelle ça captive à l'obéissance de Christ. Ceux qui t'osent appeler dans Nzambe, ceux qui t'osent appeler basala Nzambe, Nzamba lobi azako alingi amna biso la restaurer dans Nzambe molimo na ye. Moi oh ne se lié ba destruction, oh ne se lié à challenge, oh ne se lié ba défi, oh ne se lié ko mekana. Oh ya za Nzambe te, ngande na za Nzambe, ye pe Nzamba benga ye pe Nzamba benga ye. Nyonso wana Nzamba lobi lelo a observer biso, amoni ke toza ba nouvelle créativité, amoni toza ba nouvelle créativité car na combo, mais na na biso âme na biso ezana nous restaurer te Nzamba lobi âme na biso sengeli za restaurer na kombo na Yesu soki âme na biso za restaurer tokozala ba pensée ya mabete tokozala ba raisonnement mabete tokozala ba murmure te contre baninga tokozala na komekana te parce que âme na biso za restaurer mais soki tozo connaître na komekana soki tozo connaître ko ça ba challenge parce que âme na biso za nous restaurer te tozali nouvelle créature te tozali kaka batu ya mbebo âme na kat na biso Nzamba lobi sengeli za restaurer au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Toke otanga na psaume 77 tozoke na suka bobo seso janzembo moko. Alléluia. Oh kabakasaka. Oh merci Saint-Esprit de Dieu. Oh ya baba maintenant psaume 75 verset 4 Bible lobi. Si la terre tremble avec tous ses habitants, moi j'en affermis les bases. Alléluia. Nzamba lobi, comment on appelle ça? La terre
la terre eza ko ningana eza ko trembler na ba habitant nango mokili ezo ningana na ba habitant nango mais nzamba lobi yaza aza ko affermi ba base nango donc moi c'est ata mabele ezo ningana ata mokili ezo ningana mais biso bana nzambe nzamba lobi to ko ningana te nzamba bia ko affermi biso nzamba bi boka zo lendisa ko ndima na biso donc nanga to pengwa te pona o tozo mona tout autour na biso ata mokili ningani tout autour na biso ata tozo mona ba tempête eza ko beta ata tozo mona ba mbula ezo ninga ko beta ndako na biso to ningana te nzamba lobi aza ko affermi ba base liloba na kati na biso nzamba aza ko affermi rango nzamba lobi to pengwa te nzamba lobi to ningana te nzamba lobi to kumba mana mupepete ya bata mokili oyo biso toza la fermi na nzana kondima na biso epa ya nzambe na biso na kombo na Yesu alléluia. Na psaume 91 na psaume 91 Bible lobi na biso na verset 14 Bible lobi alléluia, parce qu'il m'est attaché à moi le Seigneur, je vais les sauver et les protéger car il me connaît. Il m'invoquera, je lui répondrai. Oui, je serai avec lui au moment de la détresse et je les délivrerai, je les couvrirai de gloire. Yo oza attaché réellement pa nzambe. Yo oyo yebi nzambe na bo solo ndonanga. Tozo nga toza nzambe. Nzamba moni bo solo na kati na biso te. Et puis tozo kanisa ke solo ezali nzamba lobi kuna solo ezate. Et puis tozo mona ke solo ezali te nzamba bi solo ezali. Mais na nyonso wana nzamba lobi yo ba nzamba ezali ya solo. Loi nzambe ezali parfait à lobi puisqu'il m'est attaché à moi le Seigneur. Nzamba yebi ba nani baza réellement attaché pa na ye. Nzamba yebi ba nani bazo bonde la ye réellement. Nzamba yebi motema na biso. Nzamba yebi motema bana nzambe. Nzamba yebi oye batemi na kati ya mitema. Yango lobi oyo voma zali attaché pa nzambe. Nzamba lobi ako protéger ye, ako délivrer ye. Akobundela ye bitumba donc moi si ko sepesa mokilité bato bakomona yo za ya nzambe bato bakomona yo yondo za ya nzambe mais nzamba lobi ya azotala réellement oyo aza attaché pa na ye nzamba yebi biso ndeko na nga nzamba yebi mitema na biso nzamba yebi biso nzamba lobi amoni ba jugement mokili amoni ba murmure ya mokili amoni ba calomnie ya mokili alobi azokita lokola homme de guerre mpona koconfondre mokili. Nzambe azoya kotalisa na miso mokili oyo yenda azali nzambe pendant longtemps il s'est tu aza ko observer banani bazoba ke bazaya nzambe banani bazoba ke bazaya nzambe abi yemo ko spatemi lokola guerre pona ko rendre na mutu nyonso oyo ezali misala na ye oyo ezali nyonso ko batama. Alléluia, alléluia, alléluia. To se pesa nzambe, to se pesa mokilité. Mingi tozo benga ambassadeur nzambe, mingi tozo benga ambana nzambe, tozo sala makambo ba ba se pe na biso, po ba beta so maboko. Est-ce que nzamba zo betela so maboko? Misala oyo zo sala, maloba na yo, ba ba betela maboko, ba lobi oui, ye penza za ya nzambe, ye penza pesi conseil ya bien, ye penza moi ça ko yuko te ya te. Oui, mokile betela maboko, mais nzamba lobi azako kita lokola homme de guerre, a umeli tango molai, amoni makambo zo leka na mokili, amoni makambo zo leka na kati ya église, amoni makambo zo leka na mitema ya batu, amoni makambo zo leka na kati ya famille, alobi ye moko sikoyo, azo kita lokola homme de guerre, pona ko bundela ba oya ye. Alléluia. Tozanga pona koloba la lumière et les ténèbres et koki ko sangana tenzaba lobi a quitté lokola homme de guerre pour atalisa nani lumière nani ténèbres. Nani azana ténèbres nani azana lumière. Le to waka ko batama bazana nzambete nzamba lobi na moni bino de boza ko batama na moni de bino bozo juger mokili na moni de bino bozo juger bana ngai na moni oh merci Seigneur. Dans son qui n'a papa ngai mokolo bi na terre kombo na ye abetenga lisoya bima pata batu bazana lumière te batu bazo kosa nzambe alobi papa ngai na pasteur basali nzambe moko ba frère moko ba na obonde na ndako na ye siko obi ke na seki histoire na bi Seigneur kita kaka o confondre mokili na yo alobi ye aza pasteur baninga ne pe ba pasteur ba ye ko bonde na kati ndako. Siko bangungi ne batrena tebika ne bangungi bazaka na Kishasa. Siko ye apelisaki babenga nini oyo to pelisaka lokola bangungi wana. Oyo bapesa lokwa babenga oshulai oyo kiso bangungi to pelisaka wana ebisa milinga. Siko ye apelisaki ngo na ndaku na ye. Siko basali ya nzambe wana bayaki na ndaku bamoni eloko wana bapesaka ya bangungi wana babandi ko attaquer. Bango bayena ndaka mosala bandi ko take oyo nyoso bandi ko take bibi mabe likolo ali bosala nzambe na passer wana observer bango abi me boza na kati ya lumière te abi bosenga nzamba éclairer bino sous makasi
Comment vous s'attaquer na eloko la tour na tout comment vous s'attaquer na qui ça bangungi. Bo sa melanzambe na bino bia taille ça bino ma bien soki qui ça bangungi oyo ezali ba démon. Alors bi mama Sylvie, ba sa nzambe mi bazo tromper ba nzambe. A koti na kati ndako na ngai nga mosala nzambe na pesa kisa comment nzambe oyo aye ayebisa ki yete ki wana ezaki sa bangungi abadi mamo ko attaquer milimo oyo ezo bimisa mininga na ndako tala ndenge ba nzambe bazaya kokosama ya wana nzambe alobi akokita lokola homme de guerre mingi bazo ba ki bazaya nzambe mingi bazo kanga ba demo na bandako abatu eza ba demo lokuta ezali ba demo ya ba sentiment na bango atali kaka mutu alobi tetika na bamba ye message oyo. Comment va pouvoir koyeba te ki wana ezalaki tour ki sa bangungi biso na kati ya ndako na biso ezala basala nzambe mosusu bakosana bayaba bakanga bademo oyo nakangi demo demo soko nzambe azali clair nzambe soki molimo mwinda na ye ezali koéclaire ekoéclaire yo réellement nzambe akosaka te nzambe aza atapaka kote te nzambe aimaginaka te lelo na kati ya mosala na nzambe tokomi koimagine oyo eloko na moi na kati ya ndako oyo sima eza milili mabe na ba décoration ndako sima eloko atia na ndako na ye oyo mais nzambe réellement fa fongola o misu soki pezo za ya nzambe fa fongola o misu réellement ke ekeko yo to eloko yo moni eza peza diable lelo batu atali kaka mutu ndenga azali abi oyo akozanga kisi te eloko peza za kisi ndona nga nzambe babi nga leo na zwi message Nasona mosala nzambe ko bina mama Sylvie banda ko bondela pona basali ya nzambe nzambe a éclairer miso basali ya nzambe pe nzambe a éclairer toujours aka toza nouvelle créature tozali réellement ba nouvelle créature te toza ko kanga ba démon par imagination toza ko kanga mususu pe ayena ndako no amoni démon te make kuna be kuna kutu na bengana ki démon yoke ko pesa sa kuna bengana ki démon nga mukonda ko ebisi ngato ko bengana ki démon. Ndona nga nzambe a éclairé biso Alléluia. Mingi bazo bata bakaka ténèbres na lumière ekotambola te sikoyo yo na misu na yo prouver biso ténèbres prouver biso lumière yango nzambe alobi akiti lokola homme de guerre nzambe alobi plus rien ne sera comme avant. Nzamba sepelité. Amoni ndenge toza entouré na ba murmure. Amoni ndenge toza entouré na ba esengeli réellement nzamba talisa. Qui sont vraiment ces réels enfants de Dieu? Alléluia. Alléluia. Ngamo naza témoin ya ba critique. Ngamo naza te ngana chambre na bomba te ngana chambre na ba sali nzambe ba kotaka. Na chambre na basa biso ngamo ba na kuta mususu avandi na kiti batikeli musanza membe to avanda. Mais yo oyo kotata na ndaku na biso te me ozo akuna kuna ba demo biso ba sala nzambe o peda nzamba fongola misu. Ba mona ki ba demo te yo nto mona ki ba demo. Nzamba ko confondre. Nzamba lobi il s'est tué pendant longtemps. Amoni ba montagne o s'érigé contre ba nzambe. Amoni ba murmure, amoni ba loba. Bozana ka pona ko loba lumière na ténèbres. Nani lumière nani ténèbres. Si vous avez dit que netinga yi boma naza victime ebisaka na boni bisaka tozo soaka ndenga prière netinga nde naza boy nazo te nzape mobali na nazo beta musique si vous batu mususu bazana kapona loba lumière na ténèbres ekotante si vous bino bozana misu bomoni kenga naza lumière si vous ndeni bomoni kenga naza lumière kasi si vous bomoni nga naza lumière kapone nazo te ya bino bomoni batu baza ko se tromper tant que c'est nazo kata lumière nzo ndeza ténèbres. Yo zo mona kaka ténèbres na lumière na ndaka bato esangani bo na ndako na yo nzamba ko fongolo misu te bato ebele bazana mokilo bazo samela nzambe yo nzamba fongolo ka misu o mona kaka ke epa ya mapata na wera lumière na ténèbres bandana ko mona lumière na ténèbres o ezingi ndako na yo o ezingi libota na yo o ezingi makambo na yo. Alléluia. To senga ka mona discernement le basala nzambe ba ko juger bato kaka par apparence. Nzamba lobi tozala réellement ba nouvelle créature tozala ba penser o ezana ba pagano même ba pagano kutu ba penser lo lenge biso ba nzambe tozo penser te même ba pagano ba tozo benga ba pagano ba mimiraka te contre bango moko mais biso le na kacha bonzambe soit disant toza ba nzambe tozo mona ba démon partout tozo mona misala mabe partout tozo mona ba ngaka kisi partout. Kaka na musala nzambe nzamba lobi toza réellement ba nouvelle créature te muto za nouvelle créature et sengeli ba penser na epesa la réel et pas nzambe ba penser ya yo mwana nzambe et sengeli e refléter gloire en nzambe mais lelo ba sala nzambe ba komi ko penser autrement ba na nzambe ba komi ko penser ma be ko le kakutu na ba sala nzambe nzamba lobi kiti lokola homme de guerre. Alléluia.
Oh, merci Seigneur. Merci pour la puissance na nzambe olakaki nga moment oyo olobaki na hésité te na loba na yebi ke munoko na nganga te nazo loba parce que olakaki nga moment au Seigneur Dieu tout puissant olingi biso bano tozala réellement sauvé olingi réellement tozala nouvelle créature olingi tozala vraiment réellement to refléter gloire na yo olingi âme na biso ezala restauré tozo bakaka tozo sambela nzambe tozo bakaka ke tozo teya mais âme na biso eza restauré te Seigneur banda ko restaurer na âme basali ya nzambe banda ko restaurer âme bana nzambe toza na besoin ya restauration ya âme Seigneur mon Dieu mo va restaurer ba âme bana nzambe restaurer ba âme ya bato bazo benga mabasali ya nzambe restaurer ba âme ya bato oyo balobi ke bazo loba solo na miso bato nzambe oyo bi okiti lokola homme de guerre na kati ya musala na nzambe. Alléluia. Nzambe mwinda molimo na yo éclairer réellement miso basali ya nzambe baloba oyo bazo mona et non ba inventer oyo bazo komona sinon ba penser ma beza na kati ya âme na bango. Seigneur mon Dieu mon roi. Alléluia. Le tokomo kumba malokola tokomi ko biso basali ya nzambe na bana nzambe tokomi ko kumba lokola batamokili oyo azakake ayoki likambo sans vérifier alobi mais biso ba otoza na nzambe tokomi ko kumba malokola mokili parce que la vie tokomi lokola nouvelle créature c'est-à-dire quoi tant tozaki na mokili tant tozo sala nzambe te tobande ko mema makambo oto yoki pa bato oto monité mais tant yokomi mwana nzambe tant yokomi mosala nzambe et c'est non makambo oyo nzamba yebisi yo oyo nzamba la kisi yo sala kokeno ko inventer te pour ba yebi aussi ba Bible oke kokosa batu na mona kiboy kutu nzamba la kisinga boy nzamba lobi akiti lokola homme de guerre alobi pendant longtemps balobi baloba na tanga na passage mona Bible ivre na nini nzamba bito tika mwe kola esika moko mais na moment ya nzambe akoya ko séparer. Alléluia. Na se kaka oyebi periode moko boye mobali nanga aza mobali nanga za mutaba stratégie bato mi ba jija mobali nanga par ba stratégie mais mosali ya nzambe yo onzamba lobelaka oko kumbala na baloyenge ba beza mokilité mutu azo sala stratégie oyoki na cité balobi bo yo pokei nzamba lobi sala bo na yo kabla mosala nzambe moko mobali nanga tanga sali ya accident akene ko tanga sali ba comment on appelle ça asali sorti na en terre azui ba danseuse na ena banani alatisi bango bilamba ba ange stratégie na ye batu basala nzambe mi ba interpréter ba bien bon ki ba ange na ba côté na podium ba démon est-ce que nzambe peut-être so ki ba démon so za pena mosala nzambe fa ki nzambe so ki vraiment bazali ba démon. Alléluia. Nzamba lobi akiti lokola homme de guerre pendant longtemps nzamba lobi azo observer makambo ezoleka tout autour ba prophète na ye tout autour bana na ye tout autour basali na ye alobi akokita lokola homme de guerre pasa akiti lokola homme de guerre alobi botika soki mbuma mabena ya malamu ekola esika moko me ye akoya kokabola nzamba be komi moment oya kokabola atia mbuma malamu apa atia mbuma malamu ya mabe pai. Alléluia. Mukosu dobai na ndaku mobali nanga zaki na tunanga opesa no ba témoignage nanga moko mukosu mobali nanga yi azaki na mallette na ye moko abada obe yango arche de Noé kanga na ba stratégie na ye soka l'équipe de mission bomoni awa oyo eloko ezali awa soki na fongola yango na ko fongola livre mobali nanga bandi a torturer moral à batu pe kuna we razu ba bloka sika we bomoni te arche de Noé bomoni te mallette wana arche de Noé na basali ya nzambe bakumba mina loyenge bomoni te mallette wana we ranakisi aiza ba biloko ye na kati mo sala nzambe yo komo okumba na makambu ondioza yikaka ancienne créature. Monde la musique est drôle pour comprendre. On te dit, ngamo des fois les sous la vanne à thème ngana mobile nanga. Oui que ma stratégie na comprendre en côté. Donc nanga basa na nzambe mi tozo kumba na loyenge tozo kungi sa ba onction na biso. Tozo ke na ba ventir ba musicien ezo perdre biso ba onction. To beta makamsu karan. Soki nzamba la kisio ala kisio. Mosala nzambe msusu ako s'éterniser kaka ya ko makambo o ya monye pa mutute po kaka na mokili balobi boye ye pa komi lokola mokili abandi koloba boyo kite mobile nanga sikoyo na seka arche de Noé aso ndena zo protéger mutasi ba valise wana te mutasi ba arche de Noé wana te batu pe bakumba na basala nzambe bakomi ko ina so ba prophétie na ndako mama mo nzamba bina biso valise wana mobile nazo tambwa nango atika ngo siko ngambo so na seka na biso sanza ngabi siko valise ngo yo nzamba la kisoni nzamba la kisina biloko eza na kati ya valise wana ngana bi nzambe tande to biso to kumba ni tamle ngai na kuta na ba prophète sona lokuta to ndima pe mais depuis na kuma ko vivre makambo so na bi nzambe il faut réellement tous la nouvelle créature même na ba pensée na biso même na ba imagination na biso. Muko mususu mwana nga gladi
Quand on papa n'a pas de grimace, na H de Noé, maletoyo, makambeza na kati ya soki na binisi, batu pe kuli bakomi, wera na biloko asika, wera na biloko asika. Ngabi ya Noël, ozo torturer moral na batu abi, ma pata musique etambola bon. Ngabi musique on ka torturer ba, on te na ba professeur le côté comme ko mananda. Do nanga. Nzambo. Mukozu mwana nga gladi to vandaka na libanda boy. Akei abi mama. Moi, je vais prendre seulement la valise des papa. Nga abi gladi tika. Oyi ke gladi ko abimi na valise wana, abimi no libanda. Afori boy, eloko ezate. Batu babi prese. Tamula yo torturer biso do ezana ngwe loko te. Ngabi o. Bon tamona zo se binoko eloko te za na kati ya valise. Ça stratégie na ye. Azo torturer na monde ba bazana ba adversité moko boye ko bangisa. Suko na bato ba yebi wera te. Na bato ba yoka bakoma kaka wera nganga, wera za na valise. Na basali ya Nzambe. Ya wana Nzamba lobi. Biso to za basali ya Nzambe to kumba na mokilite, to kumba na maloba ya batu te. Basala Nzambe akomi ko kosa ba onction ba prophétie ko landisa na makambeza ko ya moki. Mais biso to lobi to za basali ya Nzambe. Biso to lobi to za ba nouvelle créature. C'est-à-dire quoi? Les choses anciennes sont passées. C'est que ba murmure, ba calomnie to ko za na ngote. Mais Dieu s'étonne ya komona que même na kati ya mosali ya Nzambe, na basali ya Nzambe to kumba na lo yenge ya ko murmurer, ya ko penser négativement contre ba Nzambe. Biso basala Nzambe tokoki ko penser négativement pour na baninga te, tokoki ko kosa baninga makambo te, tokoki ko imaginer makambo te par rapport à ndongo so moye la mutu. Alléluia. Na mona ebele de parler na comprendre que Nzambe réellement fongola misu. Nzambe fongola misu. Nzambe alobi ekomi moma o aninga kabola. Mbuma mabe to kola esika moko. Biso na musala Nzambe na ya mabe na malamu to te ya kaka. To te ya kaka to pesa ka ba prophétie. Biso nyonso Nzambe alobi to kende ka bongo. Mais azo kita lokola homme de guerre pour Allah qui sana mokili ba oyanga bangoyo ya ténèbres yango tokobata Nzambe pa wapi tokobata Nzambe pa wapi atobata Nzambe na sambe to azali atoki obata na science ete azali atobata mi soki wapi Nzambe lobi eza na moment oyo akoya ngala mona batu mingi nde onanga yango to senga Nzamba fongola biso miso tozali entouré na ba montagne ba murmure ba montagne ba calomnie Nzamba lobi ta ekoki azo buka ba montagne confusion na mito ba to fait kata e buka na au nom de Jésus. Alléluia. Tokomi ko mona elo donc ngana ka le to sona pasteur wana bi papa na ngai alobi ba pasteur baninga basala Nzambe ba ye ba badi ko benga na milimo likolo ya shula ba benga osu ki shula tout wana moni ki sa ba ngungi oyo ezaka rompwe ba badi ko s'attaquer na ngo ba démon pasteur alobi na bango bo senga Nzamba fongola bino misu ya solo soki ba Nzamba fongola bino misu ya solo boko umisa ko le satan na bino na prière awati. Alléluia. Pourquoi? Parce que biso ba Nzambe, oh toza ke toza basali Nzambe, toza réellement ba nouvelle créature te. Parce que ce qui toza réellement ba nouvelle créature, toko ka moli bo centre ko loba na biso, toko ka moli bo centre ko éclairer biso, toko ka moli bo centre ko fongola biso misu. Yo za mosali Nzambe, mais misu neza na mulili, oza na confusion, moi Nzambe za na confusion te, moi Nzambe faut la sûr. Tango yoki to moni, faut la sûr na oyo moni, faut la sûr na oyo yoki. Chulai, merci de onanga. Baba na ko chasser baba démon na chulai pasteur wana bi bo senga Nzamba fongola bino misu ya solo. Alléluia. Ngai na kutana basala Nzamba moderne moninga Nzamba yebaki ke apesinga ministère moko puissant nazui tamula ya kozala basala Nzambe belé na ba prophète na ba apôtre na comprendre réellement comment ça se passe et mingi tozo mema bat na perdition ngai mo pe na kumba na kina ba perdition parce que nazo quoi. Alléluia. Nzamba lobi azo nga restaurer ba âme na biso yo zalaka omona kaka ténèbres na lumière Nzamba beza mukola rotuno akobiso na miso batu lakisa nga lumière oyo monaka lakisa nga ténèbres oyo monaka. Alléluia. Ngana vivre na basala Nzambe belé na vivre na basala Nzambe belé na yebi. Mais mosala Nzambe na soka bimi boso bato omona le susu mobali na ngando ki mbali na ngai soki motea mabe. Alléluia. Mais nzoka yemoko azo vivre les pires les plus mauvais yaba acte na vie na ye.
Tozo mona na kati ya basala nzambe na bana nzambe makambo oyo tokoki komona même papa bampayen motema mabe eza na kati na biso murmure eza na kati na biso challenge eza na kati ya biso bato tobi toza bana nzambe nzambe abi tozala réellement ba nouvelle créature tozala réellement ba nouvelle créature alléluia bible na biso awa soki eza wapi yango na komaki versango Babylone Zorobabel qui est grande montagne nzamba lobi yo ba montagne ya minene oyo etemeli bosaba na nzambe boko ube na mukoni nzamba be komi moma abuka ngo nzamba nga buka ba montagne confusion na bana nzambe fwe longwa nzamba lobi azokita comme homme de guerre mwinda na esengeli éclairer mokili mwinda na esengeli éclairer na église mwinda na esengeli éclairer alléluia babi mbuma mabena malamu nzamba bi totika ngwe bote sika moko totika ngwe bote sika moko passage là je pense ezaka na Jean totika ngwe bote sika moko mais ye moko akoya ko séparer yango dès que zotelo banzambe botika toteya na biso kaka bande wana nga toteya na biso kaka tosambela na biso kaka tosambela na biso kaka topesa soka ba prophétie na biso kaka mais nzamba lobi à se taire pendant longtemps sur quoi lobi et comme moment oyaye a dévasté ma montagne amité ma bana nzambe nzamba lola pambo la biso vraiment na ebi nzambe alaki ngai oh merci Seigneur abina ngai okoloba o ngana lobi oko déformer te merci Seigneur na ebi ke nazaki assisté par ton esprit na ebi ke nzambe o ngana lobi utie pai na yo nzambe ngana za na confiance na yo nzambe ngana ebi yo lobi la kanga papa oyo lobi na ngai ya ngana koloba papa merci pona bana na yo oyo disposaki na mokola po ba yoka yo merci Seigneur mchomo wa yo lobi ngonga ikoki oyo lingi ko kabola alléluia mwa mabena mwa malamu. Oui, ténèbres na lumière koko sangana te toyoka kabino toyebi yango bible lobi lumière na ténèbres mais nzamba lobi azo kita na bonzambe na ye po ye moko sikwa kabola lumière nani ténèbres nani alléluia nzamba lobi tae ekoki ayoki ba murmure batu alléluia merci Seigneur. Yoza osambela kanzambe ozana même na libota no babenga kondo kindo o mwasi no mobali na libota no bazoba kaka yango yo pe nzamba ngo mikolo so problème ezate yo sambela na yo continue ko luka nzambe yo oyebi nzambe mais nzamba lobi ba montagne oyo wume tout autour na biso azo kita na marteau na yepo na ko buka yango alléluia to umeli tango na ba tongela biso ba montagne liboso ba vie na biso nzamba lobi ye moko azokita pona ko dévaster montagne pona ko planer ba montagne o ezali kona biso alléluia nzambe na biso aza bien ndene se nous tozala moment ba prière tozo continuer ko prier nzamba lola akodie ko lobela biso alléluia tozema nzembo oyo poto kambwana lelo nasambelaki mpona bandeko Edouard Yala, Crispin Masamuna, Nadine Mutombo, Mireille Senga, Eclipse, Zoé Senga, Fifa Fukasweka, Léonie Jesse, Leslie Babin, Beke le Bekeliste, Huguette Bazila, Titina Leker, Georgette Rukesha, Mami Magali Matadi, Jetou Poi, Ono Nangiele, Roxy Jojo, Anita Polo, Segola Landou, Maître Zéphi, j'ai prié aussi pour toi, la fille du Sidena, Segola, Adolonyanga, Brigitte Teka, Bakombo o na komaki, na sambe pona me bakombo mususu na eyela kinga, na sambe la kilo pona batu belé banda lobby, na sambe pona bino balili masaki, j'ai pris pour vous, na zo sambe la pona bino ba dé dans la blonde, na zo kono ko sambe la pona bino, zamba ke na ko protéger biso, zamba ke na ko bundela so bitumba, zamba ke na ko buka, fifi siwa ma sœur, oh fifi siwa merci zamba pambola yo, vraiment Zamba leka ko pambola biso nzamba ki ko buya so bitumba nzamba ki ko confondre bangu na biso nzamba ki ko panza ba confusion oza mitema ya bana nzambe mitema mabe wana lelo nzamba bi e matingomba lokola montagne alobi azo bukango na kombo na Yesu alléluia nzamba lola pambola biso alléluia. Oh merci Seigneur. Nazo bongisa pe na okaki koma kati nanga ça fait longtemps que na tei ba mama nazo tala ndenge nini na ko bongisa te moko kitoko pona ba mama to bongisa te moko to ko teya pona lokumu nzambe. Tis Adèle, si j'ai prié pour toi.
tisa nzamba kuta no kuna na tinizi nzamba yoka posa motema na yo ba désir motema na yo kolela na yo nzamba lobi azo kitapona ko pansoma ya miswana nzamba azo pona ko consoler motema na yo tisa depse yamba maloba oyo uti pa nzambe zala consoler au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Na bonde pona bato belé ba Solange Kadima na bonde li pona bato belé ba famille na bonde nebi ke nzambe alobi to bonde la pour les uns les autres. Tozo saka musala nzambe le reste kali nzambe yemoko. Alléluia. Olo na ngele na prière ki pona yo. Rifete mo nzamba mona yo. Noeli ki tenge nzamba pambola yo. Alléluia. Deda la blonde pambola ma. Alléluia. Tozo manzembo avant soto kabwana exaucer ça qui nga si qui reste na 10 minutes. Là déjà la faillite to consommer déjà 5 minutes. Tambi ayo. Tambi na yo Yesu. Anga. Amen. Tozo tanga verset moi ce que tozo kabwana wana. La loboko na yo. Longola ngai na pasi ekimelo nanga ye. Alléluia. Tokotanga verset moko avant soto kabwana. Nanga ye yo Yesu kolona bomoyi. No elangiama yo nata yo kutu kombe yele ngani konyos. Yele ngani konyos na ba mat makakala. Donc, awa, ce que je fais, nazo tanga pena ba kombo musu c'est comme linga familier donc et bima automatiquement na prière. Donc je n'ai pas besoin ya koya ko tanga mo amen. Ba kombo o ezo sembler encore difficile pour la retenir. Mususu nde yango na tanga ramen na tiaka na kaka na ni na tanga be doit yala na sambe na rapona bi na sambe na rapona ba te belé bino nyonso. Ba famille belé. Pe pona ba na congolais nyonso partout dans le monde. Congolais nyonso c'est que zali protection Zambé Zalikona. Alléluia. Ma Bible surtout mon un ministère d'intercession. Je prie pour tout le monde. Alléluia. Dans la bonne de la race ba kombo yelinga na zo bonne de la pona bino. Neti skonza ma pesinga ikaka pardon, habito bonne de la pona basali ya Nzambe, to bonne de la pona musala Nzambe, to za la réellement ba nouvelle créature. Nzamba ndiko restaurer ba âme na biso. Ata na kati âme na biso ma beza na kati jalousie, haine, motema mabe, motema likundu, zuwa na lokuta. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Fifi nous vengika. Zamba pamba la ona papa sani. Na tika rabino na maboko ya Nzambe. Lelo pe na prière pour na bino. Ya Yesu kolona. Fifi siwa. Na moni yo leki na nga. Mikolo komeli ya yate. Nzamba pesa weza li désir a motema na yo. Nanga yo Yesu kolona bomoyi nanga. Alléluia. Na kota nganga te. Ba biso to kota nganga, biso to kota nganga te. Alléluia. Bato ba mona ka bapungwa kisi na bandaku na biso nzamba lobi bapungwa kisi no bobomi na bandaku na bino bo tia ngo na mitwa batu azo ko panza ngo no de Jésus. Alléluia. Yo Yesu kolona bomoyi nanga. Se yo oh Yesu kolona bomoyi nanga. Oh mais exaucer si tu peux diminuer s'il te plaît la musique et to prier. Exo ma fille quitte sa volume. Tozo bon de la verset à souka poto kabwana. Totali na Jean 17 verset 15. Bible Biso, je ne demande pas de le retirer du monde, mais de le préserver du diable. Ils n'appartiennent pas au monde, comme moi-même, je ne lui appartiens pas. Nzamba lobi, awa Jésus-Christ est abondé qui pona bana Nzambe. Alors, Nzamba ebi ke tozo tambola mabe. Sincèrement, bana Nzambe tozo tambola mabe. Sincèrement, basala Nzambe tozo tambola mabe. Mais Nzamba lobi, awa Bible Biso le banaye, Jésus lobi. Je ne te demande pas de le retirer du monde. Alléluia. Ils n'appartiennent pas au monde. Comme moi-même, je ne lui appartiens pas.
Jésus-Christ abondelaki pour la basali ya Nzambe. Jésus-Christ abondelaki pour la bateau ba baza basali ya Nzambe. Jésus-Christ abondelaki pour la biso nyonso otozo ba ketoza ya Nzambe. Alobi Nzambe mana oli kona basali na yo. Nzambe mana oli kona bana Nzambe. Nzambe nazo prier yo o retirer ba wana mokilité. Mais Nzambe o préserver ba du mal. Nzambe azo mona ke mabe koti na kati bana Nzambe makasi. Mabe koti na kati tonga Nzambe makasi. Alléluia. Nzamba lobi, toza ko appartenir au biso bana Nzambe réellement toza essayer de refléter gloire à Nzambe, essayer de penser na biso, na ba raisonnement na biso, et dans la captif à l'obéissance de Christ. Mais l'homme va penser na biso comme terre à terre, l'homme va penser na biso et comme ko landisama, na ba tozo benga ba païen, des fois tout temps sous ba païen, bazo kanisa ba bete pour na biso bana Nzambe. Mais biso moko bana Nzambe tozo ko kanisa na mabe. Alléluia. Nzambe abattre la biso, Nzamba préserver biso du mal. De moment si no mobile. Nzamba préserver bino du mal, Nzamba bomba bino. Kimia yesu basé na kati mabota na bino. Nzambe atinda moto na ye eke de ko tia confusion na kamba nguna. Nzambe alola ake de ko fongola misu na ye. Molimo santo éclairer biso, éclairer miso basala Nzambe. Tout monde a clairement et distinctement. Biso toza ba Nzambe et c'est que tout marcher selon l'esprit et non selon la chair. Mais les gens ont comme au temps où ça biso bana Nzambe, les gens ont comme au temps où ça biso batoto bakoza Nzambe. To comme ko luka. Ah ye penza, ye penza, ye penza, ye penza. Bongo yo penza. Alléluia. Nzamba lingi bongo te. Nzamba lingi ba amna tous la hypocrite. To vivre normalement des nzamba lingi to vivre. Et c'est que to yeba ke en dehors ya kozala basala Nzambe, il y a aussi une autre vie. Alléluia. Mais vie wana ce que c'est qu'elle refléter gloire en Nzambe. Alléluia. Toko sa batute, tous à la naturelle, tous à la vraiment, tous à naturel mais tous à marcher selon l'esprit. Tous à la bolingo, tous à la komi kitisa, tous à la pensée négative té. Toko c'est la baninga makambote, ko pointer du doigt té o yazana Nzambe té, lumière, ce qu'on lumière na ténèbre. Yo mona kango wapi po yo mo zana mulili. Yo mo na libéré et zingi yo na ténèbre zingi yo. Zaba fongola yo misu, o mona clairement, pe distinctement. Oh Nzambe a révélation extraordinaire. Fongola misu na bana na yo, fongola mato ya bana na yo, ba yoka o yozo loba, ba mona o yozo loba Nzambe, na sengi protection na likola bana Nzambe nyonso, protection na likola bana na yo, o baza ko bela yo butu moi partout esika bazali Nzambe, yo lobi to ko demeurer en sécurité na kata mboka, ba kongolo nyonso, bande ko na ngaba spe mibali esika bazali na ba mboka na bango, partout bazali na ba quartier, ba demeurer en sécurité na yo, protection na likola bana na yo, protection na likola mabota bana Nzambe, protection na ko basali ya Nzambe, protection na yo Nzambe, makila na yo couvrir biso, makila na yo ebomba biso, ebomba pe ba possession na biso. Oh non ces alliés biso Seigneur mon Dieu, on veut bien qu'on permettre la destructeur à côté na bandako na biso te. Papa nazo teme la puissance à ténèbres, nazo bebi sa mabe ya batu. Papa nazo rendre ni les sans effet, ba projet mon nguna. Seigneur mon Dieu mon roi, ba montagne nyonso, o etemi liboso na ngai, o etemi liboso ba na Nzambe. Papa na puissance na yo, na autorité na yo, o yo latisinga na ngolelo, nazo ke de ko ba montagne wana au nom puissant de Jésus. Ba montagne o ezo tia ba blocage, o ezo tia freinage na bana Nzambe, o ba liba Nzambe ba évoluer te, o ba libi sala bana Nzambe évoluer te, Nzambe alola. Confusion na ka bangu na bana Nzambe. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Papa, on a besoin de guérison. Pesa bango guérison. On a besoin de mukongo pasi. Simba mukongo pasi. Ozo kalibumu. Simba. Le boko na yo. O azo talangai. Quel que soit endroit ozo ka pasi. O kabaka saka. So ki mutu pasi. Na yo ki batbazo ka mutu pasi. Mutu pasi. Mutu pasi. Bima au nom puissant de Jésus. Libumu pasi. Ba ventre pasi. Ba ventre pasi. Makolo pasi. Bika au nom de Jésus. Misu pasi. Matoi pasi. Bika au nom puissant de Jésus. Motema ba palpitation. Bika au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nzambe alola. Étends ta main sur tes enfants. Paro baza malade ba bika. Nzambe yo bina tombola loboko na ngapona ko prier pour ma malade. Loboko neza mokuse teza molai. Nzambe libérer onction oyo tondi sina maboko na ngai et que de ko toucher papa. Distance et ko empêcher au salate, distance et ko empêcher au intervenir te pona bana na yo. Nzambe yo pesinga ministère oyo olobina bonde la pona ba malade na loba maloba po yo kokokisa. Tu es toujours
derrière maloba basai na yo pour la kokokisa zambe ba bazana pour ça guérison ba bika ba bazana ba problème ba zo solution ba oyo ba ngomba etemele ki ba otamulai ba ngomba na ebuka na au nom puissant de Jésus mutu pasi bika au nom puissant de Jésus minu pasi bika au nom puissant de Jésus o kabaka saka bakobaka seke o yondoloboko saka baba papa ikoloboko saka baba papa ikoloboko saka bada ko déplacer montagne o ya douleur etelemeli yo na kombo na Yesu. Merci Seigneur. O kabaka saka baba ikoloboko saka ba bazana kosa ko voyager nzambe monde entier za maboko na yo ba gouvernement mokili za maboko na yo ba immigration za maboko na yo. Seigneur mon Dieu mon roi yo bina loba na yo le cœur du roi est entre les mains de l'Éternel et l'Éternel le dirige comme il veut. Nzambe alola yo bina surtout parcourir la terre ba bazana besoin voyager nzambe fongola bango batina na kombo na Yesu au nom puissant de Jésus. Ba sujet nazo pesa awa nazo kanzabe ko pesa nga ba sujet o kabaka saka o yondoloboko saka o ya baba baba o kabako baka saka ba famille divisée ezana bato baza divisé na kati ya ndaku ezana bato baza divisé o kabaka saka o ya ba biso nyonso o ba famille za divisé biso nyonso o ba confiance na ba famille. Alléluia. Mais nzambe ya lola yake de kosala au nom de Jésus. Nzambe ya lola Alléluia, mwinda nzambe epe na kati bandaku na kiso na kombo na Yesu. Papa zwa kembo zwangu ya, papa zwa kembo zwangu ya, papa zwa kembo zwangu ya. Justifier bana yo, yo zali défenseur na biso. Obebi na biso to lobate, obi biso to lobate, totala kaka ndengo za ko rendre au jugement na yo. Obi to lobate, obi to vanda kimia, obi yo moko vanda kimia pendant tamulai, mais okomi tango o yo moko lobi, o telemi lokola homme de guerre pour la kokata makambo. Papa biso tozo taila yo. Papa biso tozo talela yo tebi ke nzambe jugement na yo erataka te ba verdict na yo ezaka solo. Papa merci pour kosalela bana na yo na kombo na Yesu. Papa zwa kembo zwangu ya dans le nom puissant de Jésus-Christ nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. To beteli nzambe mako to sukisi wana lili masaki zala bini. Alléluia. Oh Claude Oba pambolama tozoyemba nzembo après tokabwana nazopesaka ba au revoir je sais. Bon accordé nga combien de minutes? 3 minutes pour la repesa bonjour. Tozoyemba nzembo po tokabwana asisi mateya bosambelaka pe po na ngai bopriaka pe po na ngai. Vraiment nzambe pe asala ndaku na ngai nayebi ke nzambe azosala bandaku na bino na bapriere tozosala mokolo mokolo nzambe azosala bino bino pe bosala nga priere a retour nzambe pe asala nga. Alléluia. Nzambe aza malamu. Nazopesa bambote Janine Poi na priaki po na yo ya Daniel Banganzambe pambolama Ali Mwalaba Charlotte Kendo à ma sœur Nzamba saela yo Kolelonga nazala na bomo Sylvie Malonga ma copine de Tabora Kitambo Nzamba mona wesiko koma mokona bonde la pe pona yo na yo Nzambe Sylvie Lokonga bandeko nyonso oyo na monite mikolo nyonso en tout cas na bondeli po na bino Bibi Kuba bo pambola Nancy Boya si bolingo na yo papa Leslie Babin j'ai prié pour toi na moni komba Leslie Babin awa si je ne me trompe pas oui Leslie Babin j'ai prié pour toi yo Kolelonga na tutatolo Fifi Fukasweka Léonie Jesse Kolelonga na tutana bomo Lili Zola bo pambolama Anto Meta Chabert pambolama Ingona na bondela ki pona yo yango pe na moni o se manifester Meta Chabert nazo mona yo te nazo ka yo te nzambe na nga répondre na check yo na prière na moni le présence na yo nzamba yo ka biso gloire à Dieu tant na moni yo na kamwete parce que na tika to na boko nzambe c'est le fou mu pambolama no nde papa nanga
bakombo mosusu na kozwa nakomi même kozonga na bavideo ya kala mpo natala bakombo oyo nazomona te nzambe apesi nga fardo ndeko mosusu bandeko na nga tosambelaka pour les uns les autres bandeko mosusu ozomona bango te oyebi te qu'est-ce qui se passe dans leur vie yo mema ye kaka na prière oyebi te na minute wana oza na ndeko moko mesana komona tout le temps ntango omoni ye te tika na maboko ya nzambe molimo santo akende koréveille mémoire na ye soki mpe ezalaki kaka distance kaka pamba boye nzambe akosala mais soki ezalaki problème yo oyebi te ntango yo bondeli mpo na ndeko wana mpe omona mpe nzambe ase manifeste alleluya bibi kuba yango pambolama soki lelo naza na liberté ezalisala na ngai te o mboyo fani namona kosute pambolama olimona ya yesu merci Noëlla pour la prière na yo naza nango besoin naza na besoin ba prière na bino Blandine Nedi likokufa nzambe ngana leki bango na nini prison ana leki bango na nini lelo naza na liberté ezali bimana ngai te o bobelengolu na yo papa pe bolingo ya yesu kumisama neto bana babi na ngai mama est-ce qu'il y a pas moyen ndenge nzamba kosala biso ngolu na ye jour ya je sais pas jour à réveillon tori kosala réveillon en live toko prier toko yembela nzambe toko binela nzambe toko sala yango en live to bito tshona maboko ya nzambe soki nzamba permettre yango toko sala yango pourquoi pas to sala yango soki ekokumisa nzambe alléluia soki boza d'accord nango botiela nga ba j'aime mais nazobongisa pe mateya mpona ba mama na annoncer yango soki kana moni nazwi te moko ya bien na annoncer yango pour dire que non ba mama tozana na prière na biso zamba la je pense que je vais vous laisser donc exaucer c'est fini hein 3 minutes et coquille ok merci beaucoup zamba lola a pambola biso tomonani mercredi prochain par la grâce de Dieu. Moi je vous aime beaucoup. Nzambe oyo azosala nga ngolu asala bino pe ngolu nzambe ataisa bino pe bolingo na ye loboko ya nzambe ezali mpona mabota alleluya en tout cas mwana moko bien nzambe papa ngai bakombo nyonso nazomona na live nazosambela parce que bakombo oyo tozomona awa mosusu ezali bavrai kombo mosusu mpe ezali kaka ndenge bato bamaske mais epai ya nzambe maske ezalaka te nzambe ayebi réellement nani oyo kombo na ye yango wana ata tobatami na biso